Ferregola zo continuer ko traumatiser l'industrie musicale congolaise. Babenga e local, babenga e zoba, babenga e bourrique, babenga yebi ko se conformer na norme industrie musique ya lelo. Mais yo wana kaka soka meka ko na télévision. Bato wana tout. Ba komo ko luka ba lobaki nini. Baza scotcher na ba télévision ba ba faire lobaki nini. Mais ce qu'on fait on ba traiter de yuma mais yende akangi actualité. Tout pour ça les se faire. Industrie musicale congolaise les lois à faire. Oko misale on za kinenge mais ce faire kala alobika lo moko na TV. Bino to bolali kao. Alors bon c'est qu'à faire pour rien. Faire golaza industrie pas étoile la musique, diamant pour continuer qu'on souffrir. Ya mkolo. Ericha Watanabe, zwaki tivanda liboso yo kamakambo. Ya mkolo aza ko solo la yo. Didier Lacoste, yaga koyoka message na yo. Ya zale ne na bino. Yaga koyoka message na yo. Zwaki tivanda liboso yoka. Fali Ipupa. Zwaki tivanda liboso oyoka makambo. Ya mkolo aza ko solo la Ferregola. Abele liboye. Abanda musique liboso na bino. Masola musique bolo bagate. Yaza ya mukolo. Tangu yazo yemba bino na banda ba parents na bino. Tangu yazo yemba bino bozora ta ba couper. Masola musique botike la ye. Yemne aza yaya na bino. Ya mukolo. Hein? Alobi yende ya mukolo. Abanda musique liboso na bino. Pona yoki bat poza ko belela o ngala za lene ngo ya wapi. Tangu biso toza ko yemba na wenge muzika. Bino bozalaki hey, ndio ya mukola indi si grave ko sakana te. Nasuki boye, ciao ciao. Départ ya faire na bosolo, kande mokile indi, départ ya faire na bosolo. Départ ya paper fait na bosolo. Départ ya paper fait na bosolo. Départ ya paper fait na bosolo na politique. Tala mokili nene indi. Yo sarana na faire ça veut dire faire numéro 1 la musique à Congo. Donc ça veut dire faire numéro 1. Faire numéro 1 musique à Congo. Émission pour Salamana Nouté. Faire numéro 1 musique à Congo. Faire numéro 1. Faire numéro 1 musique à Congo. Faire numéro 1 musique à Congo. Dans la bosolo ndenge yindia. Andika moi c'est le colonizate. Faire numéro 1 musique à Congo. Simba Simba la mata. Simba la mata. Simba. Départ à Bosolo, départ ya faire na Bosolo mabeza. Départ à Papa. Ferregola tangate, Ferregola il est très bourrique à se convertir te industrie musicale à l'élo. Malobaya Manex Yenda, doctorant en droit public et acteur politique majeur de la République démocratique du Congo. Comme on a Ferregola qui a l'émission de la politique, alors on a mis dezo, zoba plus zoba égale dezoba, c'est-à-dire que Ferregola za zoba, bosolo na politique za zoba. Mais moto azo fina Ferregola zoba na moto fina bosolo na politique zoba. Bosolo na politique a déjà moto ala rebelle comme déjà millionnaire parce qu'il a gagné un bon na chaîne de télévision na ba kona salaka na business na salaka. Ferregola multimillionnaire mokolo ba mapango mokolo ba contrat. Mais Manix yenda simple avocat a gagné un procès mais il y a procès de tension tous les jours les affaires Ferregola. Donc Albimi comme ça qui acteur politique n'a pas la mettre avocat a comme na indi ko profaner Ferregola zoba tous les jours. Alors faire un bino bofingaka yi alobane pété
asali soki 7 mois soki 5 mois alekaka nde na télévision te aki kosala promotion ya bévénement na ye mais comme ele sofer gola problème afanda kimia problème asala promotion ya bévénement na problème aboya korépondre ma question problème au juste ezalaka nini koleka na fere gola na bosolo na politique ezalaki mpona promotion ya bévénement na ye mais Manix Yenda doctorat en droit akoki kosupporte yango te bawarrior bazokoka lisusu te donc sortie médiatique nyonso ya fere esala bango mabe fere gola aleka na tv te bayoki mabe afanda kimia bayoki mabe aleka na télévision ayoki mabe amemisa nzembo bayoki mabe au juste fere gola asala bino nini mpe fere gola aza na ningo na nani oyo aboya kofuta mais bino bobi bozaba international vous avez tout bokende bosala se comparer na ba international na bino mais bozozonga toujours na musique na biso rumba bobi bosalaka rumba te moto osala na ye rumba babengi rumba odemba bino wana bozoya kodiembela ye boke se justifie autotune mais ntango batuni fere gola makambo autotune fere gola bi autotune eza na sens te mpa na ye moto aza na voix na ye bien nzambe apesi ye do wana ake na gabo ayembi 17 chansons s'il nous plaît pas s'il vous plaît mais s'il nous plaît biso nyonso tomonaki biso tomonaki meni totielaki bino na bavideo awa bomoni meni ya bachanson bademandaki frere mbi yango tout 17 voix ekauki ye te azongi na kini kosala interview mais non il faut respecter moto mpe na interview asali mpe abosolo na politique azoyemba kaka frere kola bisa bino tout le temps so bobengi na plateau aprime nene koyemba mais bino bolingaka te frere ayemba bolingaka bole baquestion est ce que makambo okondane frere eza wana solo bino bawarrior na fali na baheritier na bato awera son oyo bozokritike nango fere gola matin midi soir oyo nangi natuna bino boye est ce que émission ya bosolo na politique eza émission na fere gola eza chaîne télévision ya fere gola non ce n'est pas son chaîne de télévision fere gola anoselaki bino ntango asalaki banda annonce wana biki alingi nde makambo bapolémique te mais ntango aki kosalaki na tv batuni baquestion arépondre na baquestion korépondre na baquestion ekomi susu likambo nsima yango natuka congolais nga je comprends pas bawarrior nakomprendre bino te baspiritas bino bawenge bawera sonique moto aleki alobaki na bino na avance ki ye alingi na bapolémique te mais ntango aki na télévision batuni baquestion arépondre comme mpe problème c'est comme si ezalaka fere gola nde azali donc sujet ya mokili na mokili oyo baartiste mino ntango balekaki basala bamission awa tomonaki moto ayaki kokritike ye te tomonaki moto ayaki kosalela baanalyse aza te bato bazwaki aparti azali kodefendre autotune nde babino nononono biso na rumba congolaise eza voix eza guitare eza texte na bamélodie eza bamakambo ya bachine te ye moko ayari bamachine wana akomi kodefendre machine alongoli autotune autotune eza mpona kocorrige bafausse note mais ya batisu na baeffet likolo nango mais sikoyo lelo bokomi kolelalela de l'autre côté Olivier Chimanga ye wana a collaboré na bango nyonso Olivier Chimanga lelo azongi kaka no c'est un super monsieur fere gola c'est un super monsieur eloko Chimanga babebana na fere gola ezaki Chimanga azwa contrat ya babrésilien bango bafasa fere gola tourner kuna côté ya Amérique latine mais ntango ayaki na kini problème ba projet na alingaki intéressé fere alors fere gola azalaki ne d'encore te ndenge fere gola azalaka d'encore na Olivier Chimanga te yango Olivier Chimanga lelo abandi koloba basekret wana mais fere gola n'était pas prêt fere gola azalaki na temps na ye azoréfléchir makambo autrement c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas fere gola aya mpona koinnove musique na biso matin midi soir fere gola fait de son mieux mpona koinnove rumba mais beaucoup de gens bayebaka te innovation fere amemi yango fere amemi bainnovation ebele surtout bandi kocite ekosila nango sikoyo te fere ayeli biso homme acoustique fere ayeli biso album ya streaming ezala nano te na 2022 fere ayeli biso baconcert live streaming fere akotiseli biso contrat de collaboration ezalaka te na marque internationale lokola Adidas original ezala te na musique na biso ezala te na industrie musicale congolaise fere gola aza artiste indépendant ye na makambo ebele fere gola amemeli biso meilleur album mélodie récompense nano congolais azwa te Sony nde apesi Sony eza deuxième label na monde to ba même maison de disque na monde après Universal eza Sony après Sony siko eza Warner osika na label na fale ezali parce que label aza Sony musique eza maison de nani Warner eza maison de disque mais siko label eza filiale na nani na nani Electra eza label eza filiale na Warner Hollanda mais siko fere gola eza na différence na fali aza produit ya Warner
Ferregoula c'est quoi artiste indépendant ce côté tu me dis on a Spotify better quand on a Ferregoula nani il a fallu Spotify comme on a exclusivité banzembo tout il a fallu kuna ya Warner tandis que Ferregoula exclusivité banzembo na ya ye sonner sur la distribution sonner sur la vendre na ferry bon élément de différence mais ce que bino baki Ferregoula a se conformité na nouvelle technologie ma moi c'est des suite mais tout le monde a fait ndi on a zoya na ba concert na ya côté streaming zo côté cellulaire ba makambo bile faire zoro côté cellulaire bino siko excès autambola tambola beaucoup qu'on négliger sur la répétition ndenge fait la répétition matin midi soir vous ne le comprenez pas vous traitez de yuma des zoba et bien le roté même zoba on a bien le roté c'est lui là qui est en train de diriger